Mwana moka beta kambonda bakolo pe babinaka. Nani alobaki ke solution ekozwama te na Afrika mboka mfumu kimbangu mboka kimpavita. Mais solution yango yo eye na résidence ya la Socel pona oyo etali ba séjour na bino na kati ya Luanda. Yo muto mitungisa mitro pona place ya kitoko ya kofanda. Koma kaka na résidence ya la Socel bakoyamba yo kitoko na réception. Pona oyo etali ba chambre ya kolobe salite bino moko botala. Ba chambre ya propre botala bambeto. Ya bien ba drakutu ya koloba te olaleli lelo lobi tolongoli ebongo pona ba douche aya ya ba douche ya kitoko ngungi ya sate solo ezali teo résidence ya la Socel ebongiseli bino per restaurant bar ya kitoko pona oyo etali biloko nyonso bokoluka na kati ya restaurant résidence ya la Socel okukuta yango kuna ebongo pona oyo etali ba appartement yo muto zali na bana oza na posa ya vacances olekisa ngo na Luanda koma kaka na résidence ya la Socel okokuta ba appartement ya kitoko. Bana ya Londres mboka ya mfumu Ntsaku mfumu Mpa mboka ya Ramat Kota Elvis mboka ya Mimi Matondo. Bana Hollande mboka ya Tete Botamba ebongo bana ya Allemagne mboka ya Pierrette Matantu ebongo bana États-Unis bana Canada mboka ya Laure Mufengi. Balobi solution yango yo eye na résidence ya la Socel ebongo pona adresse résidence ya la Socel ezwami bongo na Golf 1 Kimbangu plus 244 949 193 738. résidence ya la Socel esalinde likolo na kati ya Luanda. Bana Mpalaka bana Kamfufu bana Kinshasa ya bino yangoyo résidence ya la Socel ayeli bino eloko ya sika ya kitoko biso toleki bango balamba balia tokoya teo Abeta kalianti masase te kebo kopanya misapi na yo moko.